TV. Kilongo TV. Boss abonné. Lelo, to que ngamba mo wa corona. Komba mboka lokola Congo tozani ba respirateur. Désolé. Mais tala mbongo ozo vraiment et bongo bangisa ngabo le Congo c'était pays pauvre. Ah! Papa, ba millions de euros, ba millions. Oh même les États-Unis autant on a $100 ba ko mayo. Eh bien ngo. TV. Kilongo TV. Boss abonné. Baleki ba baby. Ngo? Baleki ba baby. Rabi. Baleki ba baby. Bombaka image oyo. Sona ibiso. Rabi na biso koni. Doba. Ba vie on va me pousser. Ils vont mourir. Na ba âge toza na mudu. Pona bisenga mokili. Pona basimba mokili. Pona batonga baso bandako na ba Italie, ba États-Unis, ba Kenya so nda bakena nango. Etika. Tout est vanité. Vanité de vanité. TV. Kilongo TV. Boss abonné. Kazadi. Il y a des jeunes au bazar na ambition au bako diriger beaucoup mais il faut qu'on ait la parti politique na bango, il faut zala peut-être bitinde na bango, il faut zala mukala na bango. Non, de toute façon que laissons la justice faire son travail. TV. Kilongo TV. Boss abonné. Na Congo Bobonga, il faut zala parti politique. Mais bazoba bankebere bayuma bazoba bourrique okuta ena niveau azala na place moko ndimate ne connaît rien. Bon, moi biloko en tout cas on doit soutenir surtout comme na niveau wana ceux qui vraiment état de droit auto 5K auto lelaka TV. Kilongo TV. Boss abonné. bakomango na Bible bakutaka yo ya mami na Nzambe mama nani Jésus baikuta bazoboma mwasa ndumba balimba lapide alwaka ne azao komakuti na se atuni bango abi oyo na asala lisumu te abamba mwa moso libanga voilà ando koma na se tango atombole longi boy muto azali lisusu te ni n'est parfait TV. Kilongo TV. Boss abonné. jour DJ Arafat akufaka yo monanga comment ngwema ba mise congolais bakena na Côte d'Ivoire Abidjan na salle émission ba ndande kunanga ibotala ndenge ba mise congolais bakena na Afrique na Côte d'Ivoire bakomaki mawa parce qu'il savait qu'est-ce que qui était derrière nani na loi ya DJ Arafat. Qui était derrière? DJ Arafat na osenga na Nzambe. So ça dit faire Nzambe azoyer atay na Lola. À côté na Lola. Nan kamni. Akosa Lola, DJ Arafat a boyaki ko sacrifier ba fanatique na ye. Ambo? Aboyaka. Kamzo fingia bwana yaza makuti njoka il a refusé. Mama corona DJ Arafat a longo barakala baladi moi c'est pas moi aboya. Kilongo TV. Boss abonné.
boss abonné ebele. Bana poto, bana partout, bande balandi émission na biso bino baye bo voter biso na premier tour, ba bi deuxième tour ezate. La seule émission il a besoin information vraie, la seule émission on a besoin ba stress, ou epesa ke au fin na ndako na bana, na ba parents bazota la vidéo sans que ba se gêner yango oyo. Na présentation Rabi Mavinga ndenge ezala kaka. Lilo awa corona ezo ronger monde entier, ezo sa biso passe mingi, bande kona poto ebele bakufi ebele baza confiné tina moya lelo oyo tozokabula mawana libota ya bandeko nyonso bakufeli lokola libota ya papa Claude l'impresario tokobeta lisolo ya condoléances na libota ya Malolo Loris la congolaise mama bandeko nyonso bakufeli no condoléances toza de cœur na bino lelo naza awa na ye moko président ya artiste en danger Chaka Congo alobaki bien koja kombo Chaka Congo nena oyamba ye atosola naye nayeke mwakala bomone na pa na biso awa bonjour Chaka Congo. Merci vraiment malgré namoni bolingo parce que mikolo il faut tobenganaka tobenganaka ndeko na ngai olangwana tongo Chaka Congo sakendaki okamo sakendaki yango mikolo oyo okufi na 6h na 12h baketika comment se dire vraiment que merci to dédié émission na spécial Kondombasi oyo azalaki moninga oyo azalaki vraiment ebiti sikoyo ezolekela ngai vraiment que nazokosuporte te perte oyo tozwi na impresaire vraiment semaine passée donc oui jekonga bazalaki éprouvé nakusaki leki na ngai honorable Antoine Bidolo tozuleti na Congo central oyo napesi bana na ngai Caroline Maswangi vraiment ma fille j'étais beaucoup ma nièce Amy Bouya, vraiment merci. Mon fils Alain Maswangi, vraiment vous avez béni, vraiment que les deux vraiment me béni parce que tant que coquille, nous avons déjà le PDG Célestin Konzi qui est à la Philippine. Ils sont les Philippines, en tout cas, bon, PDG Konzi on a construction et transport, PDG Konzi. PDG Célestin Konzi. Vraiment que Kobosa Rate Mikolo, il faut qu'on soit dans la Fondation Tété Yenga. Maman Tété Yenga. Maman Wana, il faut tout le temps sur dans les Cambo parce que tout le monde a action minée. Après rapport à Mikolo et Koeli Bisso, accompagner Bisso, c'est une femme qui a beaucoup de initiatives vraiment louables. Il y a des soutiens en MSS, Bakoko, Maître Peggy, va me botter pas aller parce que va y occuper Bakoko, va veiller, maman, la femme de la fille mère, va veiller. On va faire beaucoup avec la fondation Mama Tété Yenga. Ma chérie Sandra Bumba, je t'aime beaucoup Sandra Bumba. Bon faire la bande ou quoi comme ma troupe ça baptiste sur micro. Sandra Bumba. Sandra Bumba chérie na ma mingi. La santé n'a pas de prix. Waouh oui, allez Bumba bon faire la bande ou quoi ka. Dominique le Bossanier. Non, dans ce kende Dominique Moussaka na Londres vous tout na ngai trop. Vraiment que Michonoka impression Kondombasi accueilli. A BBC no ka toujours là impression Kondombasi. Nabo Sanate, Maman Clotilde, Maman Bondo Zéidio, merci pour vous aller. Mira Kembi na Bové, Nzamba Sali Bakam aussi gros dans Nzamba été. En tout cas, tout content me béder et monsieur Abisso Moko. Monsieur va tout mon papa m'a banga me battre wala fois reconnaissant. Oui. Dès que moi fufura ndako c'est Sandra Bumba parti coup ni Alain. Mobile na Alain Bumba a risqué abimina confiné aketikilanga moi quelque chose sur ma fufura reconnaissance. Je crois que il y a des façons moko ba papi maipelanga Patrick Otinga oui qu'est-ce qui sombe vous ça la noté vraiment fondation Picha Lumumba wana Koka Lumumba et moi na nani azoya nani Nicole Denzenza pour préparer 30 ans à les frères Soki Denzenza Soki Vang en tout cas Nicole Denzenza on va t'accompagner pour un événement de ça là. Ok, merci beaucoup. Voilà, Ezaki, façon où on introduire le V Chaka Congo, Chaka Congo, Yende Togo Solane Awa. Vital Kamerhe aux arrêts, Vital Kamerhe direcable, il y a président de la République, Azana prison.
nazolinga tozwa mwa lumière par rapport ya arrestation ya Vital Kamerhe. Est-ce arrestation eza normal? Avocat na basengi liberté provisoire, bakandi bango, bapimi bango liberté provisoire. Est-ce que eza façon moko ya kolakisa ke mboka na biso makambo ezo changer to pe eza kaka scénario? Parce que on le savait bien que directeur ya président de la République eloba nango mopa mokonzi mwana mokonzi akota boloko te tosola lisolo yango na ntsaka Congo tokobeta lisolo yo kebana yo papa tozwaka zela bisa yo molita bembo mokolo kwanga wana tata na ngai soki lobi o lita bembo wana mbala moko meme ata mangwanda ndingwanda lati kwa lita bembo papa mais asila oko soutenir mutu oyo o lita bembo asila non ya osila wala tata osila jamais vraiment Monica to balika mangwanda nous to profiter moni beaucoup de gens vont confondre makambo yango moni lelo surtout lobi que le Congo doit avancer, il faut avancer. Moi de l'eau, je vais dire que tout ça n'a pas été. Na Congo bonga, il faut la partie politique. Mais zoba, bankebere, yuma, zoba bourrique. Au coup d'un niveau, na place moi qu'on dit matin ne connaît rien. Bon. Moi, en tout cas, on doit soutenir, surtout comme à niveau, ceux qui vraiment état de droit, auto 5K, auto Lelaka, vraiment Richard EDTV, l'élément de la salle qui nous dit la démocratie. Richard EDTV, moi qui n'a reprendre vraiment la commission. La démocratie au Betagana. Oui, n'a reprendre à zéro, actualiser en moment de Konangai, n'est pas cambi quand à niveau présidence, en tout cas, vraiment, je n'ai pas compris. C'est pour un bon côté, mais ne fils que quoi compagnie, mon konzamboka na vision za nango. Yaya, ba comment on a Bible, ba kutaka yo ya mami ya Nzambe, mama nani Jésus, ba ikuta bazo boma mwasa ndumba. Balimba lapide. Alors kane. Azao komakuti na se, atuni bango abi oyo na sala lisumu te, abamba mwa moso libanga. Voilà. Andio komana se, tango atombole longi boy. Moutouazali sous-souté. Ni n'est parfait. Mais ce qui, moi, pas et salami, il faut dire pas wana. Bateau, bazoya na suna en amboka na biso tala ba l'idée de Dobi. Amusa na Congo central bien ngo. Oui na yoka ki adepte voilà non. En tout cas ba konzamboka policier mo akufa ki adepte mo pe akufa. Je suis du Congo central. Madimba. Non, c'est ça ngasa muyombe. Je suis du Congo central. Ba esprit wana tribalisme ezonga so na mboka ote. Ezonga na Congo te. Tata bo moko bekolo bo moko papa to tika baki o muta tika la biso. To longa division soki mutu mbeba zinga chaka Congo so sali mbeba na ngai soki ba lobi na ngai bakanga mokangami. Pas ni de parfait parce que belo to ka moi. Mais mon asemi azolo baki ye asala za député mais ba fouté ba salaire na été tant bakanga bon ce n'est pas ça que pour ba kufa kaso makila ba na Congo ta abi Jean-Pierre Bemba ba askenda XP tango ye ba fouti ye ba salaire mbongo na enyo mais ye mon asemi bazo fouté yango bon voilà le coup opéra information on a peu biso pe toi ba leader d'opinion to ko ba pas tout ce qui yango vemezo ko côté de la salle, en tout cas, au point que au diviser mboka, au diviser que yozamuta Congo central, yozamuta Kivu, yozamuta Yakatanga, yozamuta quoi non, yozamuta Congo, tout ça va congolais, je crois. Mais à l'année qui est peine ni moga lobby, bah celle tout ça n'est table ronde du moko, ils a représenté Muluba, Mukongo, Muswahili, Mungala, dans province sur RDC. Tous à la wana, tous à nos partis politiques, tous sur la bongo, n'est marche et amboka goza. Je crois qu'il y a besoin de tribalisme, mais je ne sais pas. Peut-être que côté ça doit tribalisme, côté ça doit changer. Moni ne mandat sem. Ngama ma politique na média comme magazine. Mais moi je suis un grand nationaliste. Je bata paix, bata kimia. Que mutoye so ba discours wana faut qu'on refuse carrément. Mais vous refusez le discours de Nemanda. Non, discours on a forcé nous sur la biso makambo ya tribalisme, régionalisme en tout cas
moi je ne suis pas d'accord ça. Je crois que pour toi, comme papa Vital Kamere, que je crois beaucoup. Bah, on me bénir la carte, on a mais comme les artistes, dossier on a maîtrisé beaucoup de télé, il bandate. Yango, balobaka français balobaka attention au bien mal acquis. Vous comprenez? Tout le monde a parabole, on va comprendre yango. Attention au bien mal acquis. Tant que je suis bien mal acquis, mon corozwango, au comme gang na bien wana. Et bien conséquence na ngote. La conséquence. Tout le temps na fable, et puis fable. Il va fable tout le temps dans la classe. Makako alobi na ngando salisa ngala ke ngala ngamba tiaki motema na ngakuna so kumi ozuno liango ngando pe amadisi makako akadisi etango akomi na ngamba doa zoba vraiment non vraiment que les politiciens, tout le monde qui état de droit, il y a passé. Il faut qu'on dise. D'abord, nous avons une information que nous avons dit pour répondre à la convocation dans le parquet. C'est une bonne chose. Mais il y a des problèmes qu'on peut régler entre nous. Vous comprenez? Pour régler entre nous, parce que le mal c'est quoi? Souvent dans l'émission on a combattants bande qu'on a déjà posé à Kala banda indépendance et là tout les 60 ans profession politicien mais politicien c'est professionnel bali ko longwate bali bango na bango banda banda nzoka il y a de cerveau ya sika. Oh, vraiment, il y a des jeunes au Bazara, l'ambition au Baron de beaucoup, mais il faut qu'on ait la partie politique de Bango, il faut la petite bitine de Bango, il faut la Moukala de Bango. Non, de toute façon, que laissons la justice faire son travail, tout le monde politiser les Kambango, Bango va pas ya Tumba Gizamba. Bango monde batumba kizamba na ba ndenge bako longola bako boma moto na bango autant ba liaka ba shawarma na bango ba vena bango ba hamburger na bango ba poulet à la moambe ba ngombe à la sauce pomme sautée ba champagne tous à la kate. Je crois que et donc on fait ci là parce que lelo to que nzamba mo wa corona komba mboka lokola Congo tozani ba respirateur des athées. Mais Talambongo, le Congo c'était un pays pauvre. Ah! Papa, bah millions de millions, oh même les États-Unis autant on a $100 par maillot. Eh bien mais yo à Congo bah millions, pas millions. Oh les pays souffrent, les pays souffrent. Mais je crois il faut arrêter cette hémorragie. On a vraiment que Congo a lobby. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Non, je crois que les politiciens, il y a les lots, ils sont au balade qui sont en mode 2023. Modèle en vente, vente. Pourquoi les coffres? Oh, mais il faut voter. Yaya. Donc, pour que bango ba bongaka. Kaka bango ba so mapango. Kaka biso locataire, biso ba moi kecha terme la kanango. Na mayel de zanango. Mais non. Mais si vous votez, moi je voter, ils sont en train d'utiliser le peuple. Les peuples d'abord, les peuples d'abord, les peuples d'abord. Ce qui peuple, ce qui wapi, ce qui peuple, ce qui wapi, ah, mon Dieu. Est-ce que vous êtes déjà un bon papa? Vous êtes poli, pas contre l'armée, pas contre la police. Bon, vous êtes wapi? Vraiment. Je crois que makambo oyo ya papa Vital Kamere efumula biso miso ezali babe yango neti comment dirais-je na ko fene ni baba moi moto moke mwina we pays liboso toba ni biso luka mais na ali bazo ke nango na ali bazo ke nango bakeba
bakeba yali bakokende yango parce que na lire vraiment soki bato babatami na nsima makambo ya kamere oyo ozonga mpa nanga nayebisako nini beaucoup de gens baya nsima badossier wana oyo bazanga na baplate diabolique na bango oyo makambo basalaka toyebi te mais kola exemple monde oyo biso okende na biso kutunga kutu kutu bandako ndakendanga kutu bango te kutu makambo akendanga nanga te moso ya politique je crois que nzambe asala totika justice asala soki papa aza innocent soki azali condamné vraiment à purger. FJB agence assure nayebisi bino sur ekosa bozomona maringa numéro 72 babi agence eza moko FJB agence assure donc eloko ebungaka te o tindaka eloko ekomi boye non très sûr agence moko kitoko otiki biloko na yo un mois après ozwi yango ndenge kaka otikelaki yango Fiston Basende basali fitting na Julien Basende tobengango na kombo ya FJB eza awa na maringa na Kasavubu croisement kaka Shaba deuxième parcelle na maringa bana Kasavubu ne tout boyebi donc eloko ebungaka te o tindaka eloko ekomi boye non vraiment les agences oyo Fiston Basende na Julien Basende batia vraiment esprit maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa oye a ozwi koli na yo ozwi bilo na yo nyonso ndenge koka eloko ebungi te oza na France oza na Belgique oza na Allemagne oza partout olingo tinda biloko agence eza moko FJB agence assure kabwe biloko ekomi te biloko ekomi abaya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ya baagence oyo na nyokwami makambo ya baagence nakende na lemba oya boye oye te ezonga lobi oye susu boye après une semaine apekisa batransport na bana poto bana partout agence assure yango oyo FJP yaya kolukaluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJP nalobi bien FJP agence assure maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo angai te namemaka deja bazala koli mosusu bazakoli Alex, c'est de l'ex. Voilà que Totika, Politika, il y a non, Politika, il y a contre rendre, comme ils disent, ça les boys, ça les boys, non, je crois, ils allaient façon moko, mais ça on entend juste maintenant na akubaki makambo erisha activité normalement ya njema démocratie tant la conférence souveraine bango moko zo tika ba bilo ba peuple mituka ba tracteur baso tika baso pourquoi ba bangaki l'état ba bangaki c'est le moment que na vague oyé muto yebaki na lupango na fanda kaya lupanga ba l'état ba zikizongisa mituka ba l'état ba zikizongisa. Parce que le peuple, pour compter au le peuple, on souffre de volonté. Le peuple, on compter au souffre de volonté. Parce que comment le peuple, le confinement, on va s'assurer confinement, va s'assurer. Combien de gens souffrent? Combien de gens continuent à la zone? Moi, tu c'est normal. Parce que tu vis autour des jours, vraiment que vraiment que la paix c'est votre voix que Congo Oyo, n'engage tété dans l'obligé. On doit changer. On doit changer. Mais yo attaque Mukongo, c'est tribalisme. Le tout premier président, il y a RDC, président Joseph Kasavubu, Mausolée naé et ils ont qui na gozinda na libulu. Donc nini elinge kufa Mausolée président Kasavubu, érosion et c'est plus simple maintenant, on tire kaka 1 mètre. Ce que ça avant la question on tourne na son mikanda même que ko nini ya
ya Kasavubu oyo ya batiana kimpwanza na Kwanza tala ndenge ko mwindo ko ya kutungai ndiko na ngai nazo lancer appel na président Félix Tshisekedi papa Félix Tshisekedi je crois que na CPI nous okunda ba dossier belé na plus d'informations so mone ke ko ya Lumumba ya musée ya Kasavubu to salango ba coréen mais pourquoi mutane de corriger ngo papa Lufa Mawidi wa kufa oto kufa oyo oto remercier papa Michel Mulumba va merci papa Michel Mulumba akobosana ka yote na vie na ngai ba matière ba sala ke kwana ya moins cher par rapport à ke Lumumba na le musée tala injustice je crois mama Marie-Rose Kasavubu azona émission ya yebi komanga do kama Kasavubu c'est ça qui to côté papa Félix Tshisekedi honorer papa Rabiso Joseph Kasavubu le premier président na sepela ki acte salaka tanga ke voyage azongi mbongo na voyage al bosso azongi mbongo na Kasavubu atika mbongo Kasavubu atika mbongo na kesa ya ti ba voyage noto tika litoyoka asuli solo te azongi mbongo biso kotala oyo salami moko kaka alandi exemple Kasavubu asalaki una moko aseba voyage belé biso totali oyo ngana monaki je parle ce que j'ai vu ce que j'ai entendu ce que j'ai vu par Félix Tshisekedi honorer mémoire ya Joseph Kasavubu a marqué même Nzela et Boukani belé en tout cas je crois que parce que d'après l'information le président Félix Tshisekedi a la raming internet a la raming internet dans la émission en tout cas c'est azoyoka tu vois que sunga biso ba fachi sunga biso de Kamboya mausolée ou a Bengia Joseph Kasavubu qui est le premier président ya démocratique du Congo. Voilà, wana ezaki côté politique, soki mutuna msu ya politique ya yeto kobanga te tokotuna. Totuna kate poto boma. Totuna poto bomisa. Je pense que toyaka ba politicien. Ndeko moko esenga birabi. Ba politiciens congolais, azoba en français, ils sont comme les oiseaux. Les oiseaux volent. Les politiciens congolais aussi. Na sekaki na bindeko aza très amusant. Yebisanga inanu. Tobete lisolo ya mkolo kwanga Lita Bembo tango ayaki na zoe sansa kutani na ngirengire libeki Lita Bembo est-ce que Bossolene est-ce qu'il compte toujours faire la musique tata anga Lita Bembo je crois qu'il y a oda télé nanu azana studio omoni ndenge balobaka poto lisingia ba artiste je crois que parmi bato bakundama na poto ali batala Lita Bembo mais comme moi je suis là on va essayer de changer de stratégie. Ça fait combien des années? Non, mais pour j'attends. Nazena Koko Dema mkoto kutana ineto zena reportage moko. Nazo pese mbote na tunya Koko Dema oyebi asina ve wana nani? Et c'est Lita Bembo mtabimisa chaka Kongo ye. Alors vraiment que tata Lita Bembo vraiment que la musique va le battre. Je crois on ça ba remix ba nzemba kala pour battre ba ce qui est Lita Bembo je crois que fonction de Katanaki mais on va essayer quand même que ça comment dire bien moi c'était monsieur que moi je respecte beaucoup ceux qui nous battent et bingai ceux qui sont allés à Kwanga balabala ya kudia Kwanga ça gaza Lita Bembo j'ai beaucoup de respect envers mon papa Lita Bembo où vraiment tous les temps dans la communication avoir conseil en belé en tout cas il ça que soit de Koko Dema ça ngasina bi animi nete ke Lita Bembo ka parce que zonga jida zonga mama zonga jida zonga mama soke betili bakujida obaza kangai soke betili bakujida olota kangai natikali nanga sepamba awana kinsasa mwasi te kakali kombe wapi ojida wapi ojida ai mwana mama zonga jida saka Kongo brabumba vraiment là Meri Bakini Afrique du Sud en tout cas la monnaie Claudine Kanza koni kana wana ko Kanza bato babunda pour l'indépendance papa Kanza Claudine Kanza peut vraiment que mais vous pensez que style musique wana et Simba sous mikolo ko ba inos non mawete non le petit musique à sikaza la moté musique à sikaza la moté va s'inspirer maintenant c'est quoi comme la multimédia
multimédia il faut que tu aies un ndenge ba TV biso tango to yebanaka TV za kamoko mi balé ko on obeta mombombo et après ko ko antenne ba TV ki mingi mais maintenant il suffit seulement que tu as un multimédia ou que tu as na vague en tout cas bon comme il passe Robino me dit wa bien ça 10 millions de vies bamsu bazo ko sala on teti le mikolo bazo ko kate. Bon je crois que Rabi oui zokuna mwa bena émission ba fi ozo zwaka avec quelle chanson Robinho sali générique na yo kana na pesa yo avec quelle chanson faire regola na sala 10 millions te na une yo kanga na na pesa yo information mondi leto ebi ba ya corona c'est une corona to ba kango yo zo le bona ki Congo corona ko c'est une corona so ba kango lo to ko ka mango ha to lo to ko ta ngamba corona wana to ko ta kuna lo kula ba to ta mbala moko za to ko ta mbala moko omoni lelo Rabi chance sana émission te jour DJ Arafat akufaka yo monanga comment ngwema ba mise congolais bakena na Côte d'Ivoire Abidjan na salle émission ba ndande ko ngai botala ndenge ba mise congolais bakena na Afrique na Côte d'Ivoire bakomaki mawa parce qu'il savait qu'est-ce que qui était derrière nani na liwa ya DJ Arafat qui était derrière DJ Arafat na osenga na Nzambe so ça dit faire Nzambe azoyer atsai na lola akoti na lola nan kamni akosa lola DJ Arafat aboyaki ko sacrifier ba fanatique na ye ambo aboyaka kamzo afingia bwana ya zamu makuti ni njoka il a refusé Maman Corona DJ Arafat longue barakala baladi moi c'est pas moi aboya baleki ba baby ngo baleki ba baby Rabi baleki ba baby bombaka image oyo sona biso Rabi ne biso koni doba ba vie de mi couser ils vont mourir na ba âge tout ça na mudu pona bisenga mokili pona basimba mokili pona batonga baso bandako na ba Italie ba États-Unis Michael Jackson yo sinda bakena nango tout est vanité de vanité non et mo banque sangai baleki atambo ta pamba biso to mo tant kala moni voloko bonjour moni kalongo bonjour moni kofo bonjour yaya baleka lelo ils s'en foutent de nous parce que d'après eux basimbi de haut basimi de haut sommet mais ils finiront mal. Corona oyo était à biso yo ndibi watu kwa biso bataka kuni kuta na ndako na libera tongo na ndako na fande bulu ils sont paralysés. Mais vive aux ouana avec quelle musique? Et c'est la même musique qu'il faut. Même tempo au baya ba beta ki ba laksa ki bango. Même note baya ba laksa ki bango. Bisayo. Lokola Robinho Mundi. Sansir. Commission de Sansir. Azo bunda. Mais batanga de pesi papa dit que le mbote bazali. Pesi ba ça Sansir. Mais bande ko Sansir ba kenda ba télévision kotika ba mikanda ki nzembo bolekisa ngote ah nana yoki na bango de toute façon que makambo oyo baleki na biso bandimi na bango ko sacrifier public na bango lelo bayebaki maladi oyo totanga Loris la congolaise ok ba audio na ye c'est grave Rabi, c'est grave. Déjà passe Makamboyo, c'est des moments.
tout repartir. Hein? PDG, c'est laissé Konzi, tant que Koki. Premier ministre Rama Missi. Donc il peut de façon éprouvée. Je crois qu'il faut venir éprouver. Mes condoléances, il a passé mieux vraiment. Et là, c'est papa Moukiadi. Moukiadi pas Koufagi, non? Wabi. Moukiadi, oh, les dieux d'enfer. Vous avez soutenu la mission Rabaïmbe. Ah oui, oui. Oui. Et pas Koufagi dans le coronavirus. Mais lorsque vous dites ça, que les musiciens vont aller un peu plus vite, ils vont mourir, ils sont pressés. Simbi est au sommet. Et quelque part, vous faites allusion au concert de Bercy de Fali Poupa. Ngai, Rabi, Moussana Salaka. Pour ma topé, puis c'est un peu de bazari. Rabi vient là comme Mawa. Monde des autres, la terre m'a raté. Monde des autres, ça conseille, on conseille. Nous autres, pas mal, na mukongo libata. Oui, et puis, papa Brasso, c'est bien. Papa Brasso. Papa Bella. Image asuka na mona ki yo na ngaliema na mama. Papa Bella. Est-ce que vous avez mis moko à papa wana? Bientôt la maman vonga ye. Maman ti suko ta tsenga ngamba maman lelo sana kuta kitambo. Maman vonga ye. Est-ce que vous avez mis moko? Eta wa bisango kolona. Bo pesa mbongo kolona. Yo kana bazo padra mbongo. Bazo yemba kuna bazo panza mbongo. Bazo bimisa mbongo. Oba yebi mbongo ngo. Pourquoi benga ibilo ba misa ba pesa mno bozwa te boko mabe. Bon ekipa basango pam. Na lelili bango. Ah bande kuna ba artiste. Confinement oyo. Tout ça na ba veuve. Ya bande ba artiste On fait ba artiste. On va vieille gloire. Bo benga ngai. Na pe ñu ba dress na bango bo ti ko ta makopa loso ata bo so lo bi ke ba pesa o ke sika ba tsaka ko mu yibi non ba sina ko lia ba ko bi na lia te tsaka ko fakin ba kaka njoka sanda ko ba na go ifolia loni ta Claudine kanja ni papa ko na bango te PDG c'est ça konzi c'est ko se ya te yo zali na transport na communication tete fondation tete mama tete to baluka wana et na tu peux ko sango no makambo ya artiste comédie onani o de quoi sans souci météo babi yo zo liembo nga météo azo kanela ozo amunya ko beta ndeko na ngai ebi mondo yo ya on corona biso ka vraiment Colonna vraiment yo za passe mingi météo belimbaso saka kongo mutoya OK usiko diambo mutoya amema muta era météo tanga soka mbaso le biso ngait même tanga beli awa tukina ndiko no if tukina ndiko no if ça va communiquer il pas to remercier les nga Fali Poupa atinda nani nana muduka mama na biso Olive Lembe asunga météo maman Olive Lembe zopana avant makambo le salama tata mo benga ngai na pisa na kezwa facture ya hôpital ta moni papa ngozo bitsa na pesa nani météo na papa wana je crois ba météo lelo ayo shirika mo boye ibinga na bela ke bibi yango si ngana kufa likolo ya umedona ni kwanchi ya kufanya mundweri afana kota hôpital na sa mukanda moko pona mundweri l'État congolais a mis $20 $20 pona paso ya mundweri ngaza hôpital bango bakena primature moni biso moko ya tasade biso moko loya kotuna ngaki tsaka Congo osaka ndenge nini tanga na bibi na maladi nekuta dossier déjà ekena ni la $20 ya mama ya mundori ekena ndenge wana oyo na salaka
na remesaka mingi bakonzi ya mboka ntango osali SOS totiaka na numéro ya contact lelo na comprendre soki météo alobi mama maloba parce que ntango sango ekufi eyaki bete akufi wana nasengasenge appareil na so bafoto so nabengi mpona asenga motu na pibliaka mingi soki likambo ezali na mete tina bafoto na yo mpona publie na démentir nde ntango mosusu amoni wana azalaki na kamba papa lufwa nazomona papa lufwa kolo ezalaki abandonné bon je comprends souci ya météo nga azalaka na tata na bango soki nazangi pembeni na ye ezoko ezangi ye je comprends tolonga bayani mais mbongo météo soki moto apusa 1000 francs akende kotika pa ya météo moko antuka ngai na soki 1000 francs tuka ma météo naye moto apesi nga mais mponi esalaki apres likambo nyonso ebimaka sikoyo tolobanisaka kongo aza makila mabe aza makila ya libata to mpe ndenge ndeko oka bosemaka esika nyonso atya lokolo soki elaki mabe to ndenge nini tozalaka nayo moto akufi nga kuna aza so nga moko naza na so yo ye na longwe na kindeli yo charge wana bundanga-ndanga nini na ete so oyebi susu bamakambo nyonso omoni rabi soki kaka likambo eza tyaka kongo mo lelo basoso ebele ezobima lelo bit na bango kaka bakokana sans danger sans danger ko mosika papa c'est difficile po kokana sans danger ezango neti bato balingi baatteindre niveau tozoza nango basalir personnalité babiso bakotala si wana mais domiki ba mosata à Londres bato vraiment neti mama vala transfert allez akobe mingi mama vala transfert yo ezalaki mama kokodi okoti oui tala kokodi oko azalaki abandonné tozokee na yo na libaya tozotambula tozalaka na yo ezomona ta comédie moko mais il faut attendre ça à tout le sénateur à vie Joseph Kabila il a cherché 15 personnes à accompagner nazwi bango te lona ndima kaka c'est pas tout le monde qui va m'applaudir neti abaki azwi yo azwi ngai kotala ndenge tokoki réussir biso mibale kaka tokoki réussir asi na rambo tokoki réussir congolais premier yali social premier congolais yali social congolais lia na ye kimia na ye zano mila la pouvoir tokipe oyo te koso kokufa kasi lelo soki lelo Félix Tshisekedi ndenge aza wana kisolobiki lelo kopa loso ekomi soki 100 francs nana olongola Félix tika o transport ezongi 50 francs nana olongola Félix tika papa bon déjà tu es pe classe ofele totala nani kuna pe na IDPS mbutu isaka kongo boye to bamakambo ya politique napesi papa Charles Makabund parce que pour apesa mbote c'est lui soki lelo bakunda papa Brazos Kitoko ye na yaka ti papa Brazos matanga na ye en tout cas to remercier papa Charles Makabund nga ndimaka moto asali kam parce que c'était monsieur qui a beaucoup de compassion vraiment que monsieur moi météo qui entretient bon météo vraiment que météo alele ki na ngai mbo météo vous avez fier parce que parmi les cofondateurs de Sans Danger c'est son grand frère qui était sans souci ils ont comprendre que météo avec qui na ngai ba besi la tala bon moi ma tambu soupe na benga rabi to que ça émission na météo moni que ko se karabi c'est pas un problème. OK. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez préparé ça tombe il y a les deux frères. Non, il y a 30 ans d'abord, 30 ans, je crois que maman Banaye, Zizina Soki, Banel Soki, Nicole Soki Denzenza, que Baza, n'a pas compris quoi il y a les Aranamais, on ne sait pas Soki état de diligence aussi là, mais en tout cas, espérons. Festeming parce que parmi bana on a mingi ali tout moi na Pongolov Sandra Pongolov moi na combat maman na ye ya tomba kwa maman na ye vraiment mes félicitations à Sandra Pongolov visa pas moi visa vraiment félicitations à bana basi wana monique ka ya ba initiative ya Sans Danger hein bazo copier ka mais vous makasi kitoko faut copier rango ngai sanga plaisir les anciens et même on a souci balinga na bango c'est ça on a lingake nami bakoza na compassion ça kongo est tant au fan na olobaka pe mboka oyo ba reconnaître msanga selbo ata musique au réussir mingi te na ba album na ba chanson mais na makambo ya ko soutenir ba artiste ko protéger ba artiste est-ce que au mona mamboko ke ba reconnaître ka yo ba otso na place esengeli manda cheboa vie oza malade nzamba songa yo musuma la chegwa tuna likambo wana
Abi, comment tu réussis? Yo sur les ministère finance, ton la budget, au moins la bateau tombe bon mon abi c'est bongo, bongo, 5 à 10 ça va zoiter. Mais comment ngai tout ça kaya papa Lufwa. Na pesi maman Olive Lembe. Beauté. Merci. Maman Angèle Canam, merci. Maman Angèle Canam, merci. Parce que maman Olive asali mamoko même wazo finga ka maman nini kaka bato non. Et ça la repasse que comme on a dit papa Lufwa 46 jours na morgue. 46 jours na morgue. Papa wana l'État congolais lui a plus d'1 million 500 000 $. Mais papa, jusqu'au aujourd'hui, au la date de l'eau, l'État congolais a dit ça 1000 francs de l'eau pour Kunda. Papa Lufwa. Maman Olive, merci. Je remercie sur maman Denise. Yankeru. Maman, merci. Nul n'était pas. Moi, je suis comme ça. Je suis aussi mon candidat. Maman Olive Atangango. Vous avez réponse. Maman Denise Atangango. Vous avez réponse. Ministre ya nini ya commerce extérieur. Parce que ngamu na kayaki que pour la papa na valeur. Parce que baninga ba kunda ta papa lu valeur kinaka ka ina pesi. Ngamu na kayaki ki papa lu falo ba ki ba kunda na bali na non, bali la ina fikini. C'est moi qui a créé ça. Papa ministre Charles Sobusa, merci. Est-ce que Mboke reconnaîtra Kao? Mais papa, pour ça la même ministre a quitté les arts. Papa jamais le Kunzi. Donc il dit papa Lufwa. Ozo couper ba Kunzi. Ndeko na ngai. Tango nani sans souci je crois Kofi. Sans souci Kofi. Parce que le comité d'organisation. Paix à son âme. La dilouya. Aïbisi ba comédie bo tchatcha ka kongna. La comité wana. Alléluia, au moins, il y a des gens qui ont fait ça à Congo. On se voit bon, pas raison au Ganga, pour pas dire qu'on dit que moi à Londres. On va Ganga, parce que ce qu'on y a à Congo, on m'écate. Rabi, là on a quitté ça, mais. Ah, ok, tu as combien? Non, les longs nous amènent, tout ce qui est baraté, c'est faire et même canou. On a un visa sans danger. Papa Emeka nous te pèse un beau te bien que Mikolo to mona ote te va position te papa Emeka nous zambaza na même nani évangéliste Pache ko itira apata le maïla changa mabonde li muturayo Gilles Pasteur Gilles Max Masia pasteur Batisha kanga na mabonde li basana nzala prophète Konde bachanga na mabonde de la foi papa ni na biso de la foi nani Jean-Paul Mayata bachanga na mabonde li vraiment que ngala kimia basala nzambe ndeko na tout est vanité ceux qui ont la vérité na yo okobanga mokilité mais bato babanga ka bebi ke mabe basalaka yango soki lelo et comme ba changer convocation invitation ça va inviter na parquet azobanga soki oui les cambodia ok na yo si les deux sont bengi autant que ça ont information na yo je crois l'état congolais me reconnaît ma petite information tango na pillage soki na quelque fois au moins ba ito ikote ba panzana mbanga panzana to ba soda ba beta ngo masasi babi bubuta bomba ba ona ba diamala kati ke kona le tango to sala makamba pa Lufwa mais to remarquer que mai kota na kati et que kona eza na ba trace ya bukana ni na komela ki papa Jean de Sebusa ntoka na pese merci alors que futo bon solo kona soma ba yopela kanga de kona ngai merci c'est pas facile que comme ba konziwa ya mbako pa merci beaucoup on va me fait sinon on est pratiquement à la fin de notre entretien d'aujourd'hui et bon d'habitude les artistes moi artiste bakufa moi makambo ça ma mémoire ça mais ça ces deux derniers mois je pense que le logo est arrêté non photo banga voilà merci bisa moi sur nani ya soki bilingeti nani Bill Gates na ba kombo ko bayela kabiso ba Bill Gates yo wana ba Kongo Bill Gates ya le bio na Afrique bibembe ko tambo ko tourner bibembe na balabala madame Bill Gates de l'autre on a la image moko boye ba moni que Jésus était noir
Jésus. Aki mutu moyindo. Tant qu'il mbango biso que Jésus aki mutu moyindo mandima ki angote. Mais moi minde ba onde ba que Jésus était noir. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Aba pra bosali biso kuna lelo c'est je crois 6e jour je crois lelo. Aucun mort na RDC na mambo ya corona. Dieu va faire pour l'Afrique. Ce bosali donc pour exterminer biso. Je crois bosala ngo na ba indien. Les États-Unis pour aux mbongo ba États-Unis ya mbongo na pilote, bobo ba indien et bobo ba africain. Mais na solo ba tous les africains. Ba lobi au vaccin na bango oh bah celui coronavirus vaccin wana contre coronavirus fait bien comme quand on a c'est ba biba zoko ko mekango baza ko mekango na tini ba mindele boya nango ebele ba meka ba ya bana ba meka pa na yo ba ya nango ba ko banda pa na ngai bo banda pa na ngai bo mona miracle bo tia vaccin ngo bala moko kutu tango tia vaccin ngo ngamoko na vaccin bala moko na nina na tonga ngo bala moko encore bazaba makoso par rapport à makoso en tout cas mundele non c'est pas tous les blancs il y a des blancs qui aiment l'Afrique c'est des mauvais cœurs il y a des blancs qui aiment l'Afrique qui aiment les Africains même avec beaucoup de blancs qui ont dénoncé ça vraiment que allez Bumba vous avez dit que Jésus était noir il était africain même ba sango de bosso tant ba yaka ba livingstone ba bisaka bango ke la Bible wana mutu munda iba mutu nzambe balakala akuta banzam nzambe mpungu eza monunier. Ça on va parler prochainement Tobeta lisolo wana Jésus était noir avec Chaka Congo. J'ai dit je merci à Dominique qui est le mwana musakata. Alors na biso ba ne alinga kanga mingi tata wana. Qui encore? Non. Fondation Tete Yenga mama Tete en tout cas na pesi mettre la biso mbote mingi. Mais Peggy en tout cas vraiment merci. Je crois que c'est le moment. Comme la souga. De comme la souga. Oh, ayebi kaza ndoki. Aza moyibi. Aza ici mabe. Égoïste. Le coronavirus c'était ibiso. Ba malheureusement hein. To comprendre de yo ta la ngai. Tala impesa ko ndombasi. To suri kala mingité. Non, à Kofi, ça m'a fait beaucoup de mal. Le moment de repentance. Ba artiste, bozola kosoba bandako na ba Italie, na ba Londres, na ba nani na États-Unis, wapi. Vous en attendez la langue. Vous allez mourir très jeune. Bazobanga. Bazobanga bien. Le temps de la fin, c'est ça le message. Donc, vous allez mourir très jeune. Devant nous repentir. Tout est vanité, vous allez laisser ça. Attends 1000 francs, attends $1, maréchal, attends $1 qui est dans côté. Bon, ambassadeur de coronavirus, pas de problème. Mais c'est en tout cas, avec Dieu, nous vaincrons tout les Ghana, tout Simbana, Bakozamboka, vraiment Nzamba Zarabino, vraiment que Congo, Zalimboka, Nzambe, Congo, c'est là, même Nzamba va là, il faut être la Congo, va là. Il y a un moment où ça va Congo, 00243 81 657 0958. Nous avons déjà PDG, c'est laissé compte, c'est ça comme numéro déjà. Et Kabama, maman Anelita, je crois que semblait prison de Lausanne. Bada poto lim c'est surtout bengi bino. Boya mbaka parce que tout bangala bino makasi. Biso ko Congo bangala biso te. Bangala biso mingi te, biso tout bangala bino. Mais Dieu va faire beaucoup de miracles. 00243 992 30 43 40. 00243 992 30 43 40. 24 heures, je crois que na pesi ba artiste surtout boye banzambe. Soko bomba ki man kutu na yo kutu zo na yo et la boaka yangoyo. Ba chanteuse Maman Vonga est très malade. Elle est à l'hôpital de Kitambo. Bokita moninga na bino. Boza te muta kufinde boye kopimba. Je crois que merci beaucoup, merci à Coco Dema, merci à Dominique Lemonam Sakata, Papa Dvalka Songo, Angèle Kinkela, merci à Mamé Milin Zemba, Mamé Milin Zemba, Motema tous Pepele Ambetelo, merci beaucoup à Maman Bibiche, Motema Fiotio, merci à vous, merci à Ariane Otiesco, Lévi Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables, plus fort que toi n'existe pas, merci à Fiston Bassende, FJB International,
Agence Assure. Merci à vous tous qui suivez Rabi Mavinga, vous qui aimez Rabi Mavinga, merci à vous. C'était donc là votre émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à Ntsaka Kongo. C'est moi qui te remercie en tout cas. Nzambe akola samune na ye. Nkolona. Nzambe nazo beto fimbo. C'est beto fimbo déjà. Pour Rabi Sote. Merci. FJB, Agence Assure, Nebsibino, sur Ecosa. Maringa, numéro 72, Babi, Agence Ezamoko. FJB, Agence Assure. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, Tinage Loko, comme il bon. Très sûr. Agence Moro Kitoko, au Tiki Blogo Nayo. Un mois après, aujourd'hui, on a un Tiki Laki Yango. Fiston Bassende, Bassali Fitting, na Julien Bassende, tu benga on a combo ya FJB. Eza awa na Maringa, na Kasavubu, croisement kaka Shaba, deuxième parcelle na Maringa, bana Kasavubu, ne tout boyebi. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, Tinage Loko, comme il bon. Ah, vraiment. Agencement Oyo, Fiston Bassene, Julien Bassene, bah vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu, c'est quoi bungate entre Shaba Sosa. Oye a ozu Colina yo, ozu Blo na onyoso, nenge koka eloko ebungite. Aux en France, aux en Belgique, aux en Allemagne, aux en partout. Au niveau tinda bilo agence des amoko. FJB Agence Assure. Kabwe, biloko ekomi, biloko ekomi. Na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakende na lemba oya bwe oye te zonga lobby. Oye susu boye après une semaine avec ça va transport na bana poto bana partout agence Assure yango oyo. FJB yaya koluka luka te. Konyokwama na yo te. On a qu'un place boy, on a son place boy. Kinia. FJP, n'a l'objet bien. FJP, Agence Assure. Maringa 72. Et commis. Quand on est commis. Il y a un idée. Il y a déjà. Ça n'a pas de soucis. Kilongo TV, bon s'abonner.